Ah, Marie-Laure, il fallait pas au sala. Live, Basimbicho touche. Gloria, azana France T, azana Paris T. Gloria, azana Allemagne. Il fallait vendre nos kaka, ndengo vandaki. Ozela, au bien. Mbote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, ba rando, na ba randonnette. Mbote, batoyo, balingaka, rando. Naba oyo, balingaka, rando te. Mbote, ba jeune garçon, naba jeune fille. Mbote, bana mike, naba bébé. Mbote, ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Marie-Laure eza musala na yo, osalaka, olobaka makambo ekoya. Mais oyebi bien. Marie-Laure mikolo yo, banda Karina pasapa na yo, bato nyonso bayina yo. Bato nyonso te, mais bato yo bayina Karine, basalela au complot. Alors na likambo ya Gloria, ndenga ye, muto babanda koseka eza yo. Liboso baseki nanu ndenge bamesana comme tradition Karine Mokonzi. Mais lokola bayebi bien oya Karine Mokonzi to yebi fo basala yango po yango wana ezali bilei na bango ya mokolo na mokolo. Mais yo Marie-Laure ozelaki te batraite au modèle bongo. Batraite yo, bafingi yo, po kaka osaleli nanu Gloria émission te banda kotaki. Alors yo pe kamata yaka kosala olobi bazo kamwa ndenge ezosala. Mais Marie-Laure eza musala na yo bakokamwa te, yo nde falo vanda calme nde osala te. Oya kosala ngo après 2 semaines ou bien 3 semaines. Omoni ke basimbi so touche. Siko na ndimi peteke ozana contact na Glorolangi. Po ba telefone na ekangama. Alors lokola yo obanda kosolola na déjà banda kala. Soko lingo sa l'émission, il fallait zela. Iye moko tangu telefone kofungama obenga ye ou bien tangu okozoba contact na ye osali. Mais Marie-Laure sikoyo olobi tika osala. Na yebi lokola eza musala na yo, na yebi obenga ki batu ozwa benfo. Mais siko tala basimbisho touche. Gloria Olangi aza na France te, Gloria Olangi aza na Allemagne. Gloria Olangi akota na Europe ya kotoyo poto tozali depuis le combien? Oyebi date? Non. Le 22 je crois. Non, le 22. Depuis le 12 je crois. Babiloko bon. Ou bien ngape na bosani. Ou bien les 2 ou bien les 12. À kota modèle bongo. Comme tel ko zape sous le kota. Ngape balingi basimbisanga touche. Foko yeba. Nga na bimisa biro na ina net. Mais Gloria azan Allemagne. Donc lokola azan Allemagne elle a kisi akiti penza en Allemagne ou bien akitaki en Autriche ou bien akitaki na Tchécoslovaquie. Mais Gloria na minute yo azan Allemagne. Tango pa komi azali le bienvenu na kata Allemagne elle a kisi Gloria a Boaki Ngunda. Donc côté Gloria akozala côté bokomona akobima ezate côté Boaki Ngunda. Na pesa net exemple. Soki mutabimi nane par exemple na Munich elakisi te abwaki ngunda na Munich. Et kokozala abwaki na Cologne basali ye transfert. Bomoni ndenge ezaka na Allemagne.
obwaki ngunda kote mosusu ozwi adresse batindi yo kote mosusu. Donc ezalaka bongo. Alors Gloria ndenge aza wana kote akobimela biso sikoyo eza kote ya bwakaki ngunda te, mais eza kote batindi ye. Yango wana Marie-Laure vraiment osali no mabe te. Oye kopesa kaka sango ndenge omesana. Mais oza conscient vraiment nayebi te même na bacommentaire na kanisa bato mosusu bazokomelo. Bien sûr bato ebele bakotala yo bakotia commentaire ya kitoko. Même na bato yo bake kofingo kuna pa ya mida bakotia na bango commentaire ya kitoko. Mais il fallait pas osala bongo. Mais le kola se salami, ça va. Alors, pour yebake, Gloria, azana Allemagne, okoro keneno sikoyo, okomi kuna na page na ye. Okomona auto tia, ça fait sikoyo, 2 heures du temps, je crois, auto tia, merci Seigneur, na komi bien na Allemagne. A combien on a lingala? Yango pe publication auto sala, auto bamba sikoyo na Facebook na. Alors soki penza andimia bambango bongo elakisi parce que a komi sikoyo à l'aise. Donc azana maboko à l'état. Lobi na tongo tanga kolamuka lisusu ba yebi bisika zali. Donc aza déjà na kata centre. Oyebi Allemagne ndenge zalaka. Ba centre na bango oya bato ngunda eza toujours munene, eza toujours kitoko na kanisa oyebi yango. Alors aza déjà kuna. Lokola pezana mwana azali. Yango boyoki Gloria Olangi akomi. Mais Marie-Laure yonde basimbisi touche. Kolingana susu olobana nu makambu ya Gloria te. Ozale bienvenue te. Nyonso wana bakomi na kandano, bakomi na jalousie na yo, po kaka ozolobana kare. Namonaki, ozo poste bozalaki na Grace Mbisi. Grace Mbisi, kolobana ngai te pourquoi papa robot, Grace Mbisi akiminga te. Po Grace Mbisi, azane sika ya komona na te. Sheni na ye moko akomona na kitoko te. Azane sika ya malunga bakomona ye te. Facebook na ye batala bango pe mingi te. Alors, place akoko monana apanza sango. Amonana ezaka pa na yo, Marie-Laure na les news de Star. Ezape na ba site te esalaka kombo na ye. Mais Karine Mokonzi na Facebook ne azali. Na YouTube ne azali. Na ba YouTube nyonso elobaka lingala fo batia kombo na ye, to photo na ye, to exemple na ye. Donc Karine balobelaka ye kaka koloba se koloba. Yango wana Grace Mbisi soka zangi yo akimi yo amemi ngambo. Siko yo ifale pe obombe pona Gloria. Lokola ye moko na sololi na yo te. Lokola pe bato oyo bazo kritike yo. Bazo loba no oyo esengeli baloba. Alors oninga kosala boye. Oninga kobima oloba. Eloko te. Gloria ye moko aninga koluko aloba na yo. Po tout d'abord Gloria ye moko place akoko communiquer bato. Eza kaka Facebook na ye. Bato bakotala. Me bakotala ebele ndenge sengeli te. Bakoleka pe ebele ndenge sengeli te. Bakotala mape, bakolakisa mape nombre moko yebele ndenge sengeli te. Me tango akoleka na le news, bato bayebi Gloria aleki. Sikoyo Gloria aleki te, osololi pe na yete, mbala moko osale émission, ate olobelaka na yo ye, obanda koloba. Me yo moko yebi turo yo. Osimbi touche, basimbisi yo touche, Marie-Laure Mwaka. Bon, ekufeli nango te.
nga papa robo na ye kaka na signalé oke Gloria o utosa l'émission alandaki émission na yo alandi émission na yo azelaki osilisa kobosana te avosa l'émission olobaki boye bafanatique bazosenga osalela Gloria émission alors Mida la Taylor akomisaki yango sujet abimiseli yango makambo esengeli akoti nango rando bato balobi pona yo Miriam alandaki alobi meme na kati kuna Gloria alandaki azelaki siko yo sa l'émission wana eza bongo Gloria olangi toko chanze eloko moko te tangu sikoyo yo bandi émission tangu obandi koloba azeli osilisa esili mbala moko ye ake na Facebook na ye abambi merci Seigneur nakomaki malamu na Allemagne sikoyo lobi makambo ebele le Gloria aza na Paris Gloria bazosalele feti mama na ye azalaka kuna aza na bandeko mosusu na États-Unis ekoleka na YouTube na ye to na page na ye po poto eza kaka poto do Gloria akosepela ifale bayamba ye na malolo osali mpe neti olinga kolela c'est normal sima continue koloba wana Gloria azotala yo azoseka azotchola yo pe asilisi kolia chini tele alors Gloria akiti na Allemagne Marie-Laure lokola Gloria akiti na Allemagne aza deja na centre na mwana en tout cas akeya pamba o bazwe na mindele po Gloria asala relation na bato mwindu n'importe comment ndenge asalaki na Grèce nayebi te soki oza ndenge nini foko tuna bato bazaka na Allemagne bayebisa yo soki akomi abwaki ngunda nde na centre mondele azokipe tongo ti pokwa abimi abeti tour soki vraiment aza na temps asololaka na bato a distance mpo baya kobebisela ye ngunda to makambo yango wana Gloria ntango akomi merci Seigneur nasi nakomi naza na kati Allemagne Marie-Laure mwaka il fallait pas osala il fallait pas olanda mouvement ba oyo pe basengaki yo osala baza na bango bafanano te soki parmi bango quelque fana baza problème eza te misusu pe soki oyebi bango banda kala yeba kokanisa te lokolo oyebi bango banda kala baza kaka bafanatiki na yo nyonso oyo barevoltaki mpa na yo bango wana bake pa mida bachinois révolté bango wana baya pa mida baroyaume révolté baza pa mida siko bayaka kuna basali neti baza kaka mpa na yo me bazoya mpo bakende kotonga yo mpa ya mida bakota na YouTube mosusu bakota na faux compte mosusu obie babenga yango Marie-Laure mwaka basimbisi yo penza kabamba kata ebunda ya touche il fallait pas oloba nga papa robo naza sir il fallait vanda no nie ou bien soko linga koloba il fallait popula gloro langi bon yo popula kate limisanga kote kuna mais le ko les amusala no siko simbi touche nana simbi so touche ya munene bato bayaki pa na yo non Gloria muta simbisi yo touche munene akomi tango kaka yo selisi atali live no kitoko akomi merci Seigneur nakomi na Allemagne akoki kokomela yo nakosi pourquoi pas komela yo na page akomaki te ya alors naza sikoyo na Allemagne soko akomi te parce que alingi penza osimba touche mais entre temps bazo continuer kofingo kuna kochola pe bazo chola mais bon Marie-Laure yo bandi media lelo te oza pe une expérience
oza pe na bato ebele na Congo mikili ozalaki pe na bafanatique ebele lelo pe oza na bato ebele les news des stars eza page ya moke te. Alors yeba yo na Gloria na ba Grace Mbisi okotete makambo ndenge nini. Grace Mbisi ayaki inakanisa ye moko ozwi ye, mais Gloria azobombe. Soki azobombe yo kozwa ye na makasi okoluka oloba makambo na makasi oyebi Gloria ndenge azalaka te. Obosani ye yo kanisi makambo Gloria asalaka na bakamarade ne mosusu ba ex camarade ya le Kardashian na ba oyo azalaki na bango na net pana ya kosala yango te. Oyebi Gloria te. Si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Wana Gloria kokanza te keloko akomone bani na Gloria yo kanisi Gloria ya Noël. Non, ye wana te. Bon, Marie-Laure nalobi na yo na kanso yo kinga. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.